bimisa ngai na buzoba na yo ngai naza zoba te petit soki obandi ngai koloba buzoba na Swahili eza mabe leki akoyebisa yaya na ye buzoba te même na déconner ndenge nini oza leki na ngai utilise les mots ngai naza mobali na yo te ngai naza yaya mobali na yo tu dois me respecter enlève mo buzoba wana na miri na yo bakbo a traité ngai de rwandais ngai naza camarade na yo te yo Anik ezala mbala suka leki akoyebisa yaya na ye te zolongo na ngai na buzoba ngai naza zoba na yo Anik ngai na yaya na yo j'ai 63 ans naleki mobali na yo na âge soki yo nde oza zoba impoli que ce soit la dernière fois olobi na ngai longo na ngai na buzoba utilisez moi mosusu même na manquer yo respect oza leki na ngai. Tu peux utiliser d'autres mots impoli individu nasuki wana nazoluka yo Anik ngai naza camarade na yo te naza na baleki ou baleki yo parce que boye na poto bozangi ezaleli ya mboka na biso parce que boza basi bokomi na poto boko respecter les sous mibali. J'exerce mon droit d'aînesse. J'ai 63 ans. Tu ne dois pas me parler sur ce ton-là. Petite sœur, que ce soit la dernière fois Anik na camarade na yo te. Glody Asiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Mana papa, bon c'est souci na bino les soucis pour la potion na bino. Ton confectionneur a produit cosmétique sur mesure. Donc pour son pas na biso aza la solution na ye. Au bangate. Donc maman, on utilise un produit, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate. Au bangate, dernière chance il y a pour son ayo et ça na grâce beauté. Tout ça là un produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour na ndef pour réparer café ba bouton ya mandef. Ba maman, toza wana pour arranger poso, pour faire sa uniformité, pour la bandoute, pour la tâche. Donc vous avez la bienvenue la grâce beauté. Si vous contacter biso facile. Donc vous la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris. Sinon vous contactez na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08. On ça la diagnostic. Abonnez-vous, c'est sur notre chaîne aussi sur la Joshi TV. Tokutani lisusu maman batata bandeko tokutani lisusu tozali na Mille Bruxelles, ndenge bozomona toza pembeni ya gare du Midi. Non, na gare du Nord, toza pembeni ya gare du Nord. Esika wapi bourgmestre ya Mille Bruxelles a organisé soirée ya campagne électorale na ye. Loko la biso toyaka, tozalaka partout, toza na mboka ya mundele. Babiloko la biso ezala kaka biso moko mais si prière journaliste patron des journalistes nga nazaka journaliste te naza patron des journalistes nde naye kotala bande kona biso namoni batu bakoti mwa ebele mungu akoti batu bakome kokota monsieur papa Luboji wa Luboji bokoti yango lelo tokosala mwa mise au point ndenge bomoni kala mingi te le 10 tokosala sitting devant résidence ya Boketu Premier aye na idéologie ya ba musicien aye na idéologie ya Maisha Park ba grand leader ba melaka ba mongo ya batu
ndenge nayebisaki bino namoni Fabien ati interview oyo apesaki biso na Bokechu premier tozalaki ensemble bomonaki Bokechu lera amoni kaka Fayulu a changé na ye makanisi po abenda mwalar qui est tout à fait normal pe abenda kilar yango 2000 € bapesi ole apesa 500 na ngai ya boy yango le 10 tokorganize bamama batata bandeko sitting devant ndako ya Bokechu premier na koorganize po ya koreklame mbongo na ngai bamama batata bandeko ngai yoyo ngai Cyprien Wechia ndenge bozomona toye awa na salle ezalaka na canal epai wapi bourgmestre ya 1000 Bruxelles azo organiser campagne na ye bamama batata bandeko bato ebele bayebaka les amis de Wechi na tangi makambo ebele na petite sœur na ngai oyo nalingaka Anik nazalaki na kanda na yo pe na tangi message na yo etouche nga na motema na lobi Yannick ngai na korepondre yo pona nini natangaki kombo na yo osalaki partage ya video oyo maître Donati atiaki na mire na ye et puis Louise Kadhafi Bagbo a traité ngai de Rwandais ke ngai naza Rwandais naza infiltré na mire na yo yo na suka okomi Wechi wana zaka munoko na komprenaki te soki na Swahili okomi bongo c'est-à-dire o déclaré guerre na mutu oyo okomaki makambo wana Wechi wana za na munoko merde MRD c'est-à-dire merde. Alors ngai natali petite sœur na ngai nalingaka ye mingi natosaka ye mingi nasali ye nini po ya kokomela ngai Wechi aza Cyprien Wechi azaka na munoko na Swahili yo leki koyebisa yaya na yo te makambo ya boye oyebisi yaya na yo yo yaya ozaka na munoko na Swahili ezalaka te ngai na komprenaki na ndenge ya Swahili peut-être na lingala eza na signification mosusu alors lokola okoyoka message na ngai mama Anik petite sœur na ngai o na lingaka o toza ngai na yo toza na programme na biso ya kozwa ba marché central parce que marché central bato ebele bazokanisa eza blague marché central eza na mbongo ebele et tout d'un coup namoni leki akomeli yaya na ye yaya azaka na munoko na Swahili c'est une impolitesse grave yaya il faut réagir nde nasalaki réaction na ngai namoni poste na yo esali ngai lisusu pasi na motema petite sœur nazozela explication namir na yo Louise Kadhafi Bagbo a traité ngai de Rwandais ke ngai naza Rwandais ngai Cyprien Wechi Rwandais ke bapesaki ngai mission ya koya kodistraire bino ba Congolais yango nazwaki kanda et puis na pardonnaki na komaki na pardonner bino mais yo traité ngai de Rwandais Louise Kadhafi Bagbo ngai pe nakoki ko traité yo de Ivoirienne parce que ndenge nini yo congolaise ozwi kombo ya Bagbo donc ozalaka leki ozalaka mwana ya leki ya Bagbo parce que basi oya Congo basi oya biso batosaka bayaya makambo na yo ezalaka neti basi oya Côte d'Ivoire mwasi makambo neti mobali koleka même biso ba mibali ovandi kaka olamuki ofingi yaya na yo ke yaya yo ozalaka Rwandais traité Wechi de Rwandais maintenant maman Louise Bagbo Kadhafi
nasepeli nango te. Yo oyaki na komba, moto oyo afilmaki yo entre na yo na komba nde ngai Cyprien Wechi 2009 lero bozo ya na Belgique otraité ngai de Rwandais ezalaka te mama, nasepeli nango te. Pe oke kosala yango na mur ya petite sœur na ngai oyo nalingaka Anik ye nde makambo bolikambo te naza yaya na pardonner bino, na pardonner bino eza bien te. Awa ekomi idéologie ya biso bato ya Manyema. Namoni ndeko na ngai moko akoti bimisa ngai na buzoba na yo, ngai naza zoba te. Petit soki obandi ngai de koloba buzoba na Swahili eza mabe. Leki akoyebisa yaya na ye buzoba te. Même na déconner ndenge nini oza leki na ngai, utilise les mots. Nga naza mobali na yo te, nga naza yaya mobali na yo. Tu dois me respecter. Alève mo buzoba wana. Na miri na yo bakbo a traité nga de Rwandais. Nga naza camarade na yo te, yo Anik. Ezala mbada suka. Leki akoyebisa yaya na ye te zolongo na nga na buzoba. Nga naza zoba na yo Anik. Nga na yaya na yo, j'ai 63 ans. Na leki mobali na yo na âge. Soki yonde oza zoba, impoli. Que ce soit la dernière fois au lobby na ngai, longo na ngai na buzoba. Utilisez-moi mon sousou. Même na manquer au respect, oza leki na ngai. Tu peux utiliser d'autres mots, impoli, un DVD. Nasuki wana. Nazo luka yo Anike. Nga naza camarade na yo te. Naza na baleki ou baleki yo. Parce que boye na poto bozangi ezaleli ya mboka na biso. Parce que boza basi bokomi na poto boko respecter les soso ba mibali. J'exerce mon droit d'aînesse. J'ai 63 ans. Tu ne dois pas me parler sur ce ton-là. Petite sœur. Que ce soit la dernière fois, Annick. Na camarade na yo te. Et tu m'énerves. Ozoye bisangai, longola nga na buzoba. Na camarade na yo. Be na suki wana. Na koluka yo. Elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata